voilà ozana na moi côté na yo wana ali ya fandine kayo bata yo moko ka moi identité identité ba kaka moi identité que non ozara na moi mutu na ndako c'est plus important moi mais à part ça ennui na ese pe président faut ça tout 40 ans faut ça la tout za la tana moi marque déposé zota junior marque déposé tient na ndako comme ça bo miyebe la après parce que ya mito mutu bena uti musala banda kotiene mato alieka mama chambre Charlie tika mabala alikoiba libande zelengi mibala ngutu baola la biso tozo panzele makolo ata mukolo mota lobate mama sexe no elengi mama moi libele malgré koya mais libanda zo ko pression nzoto no malgré mabumu ngo tonda biso banduta mais zo ko pression malgré banduta na mabumu oka chérie t'es belle nzoto no kitoko sexe no elengi libele no goût bazo ko pression moi lisoko no kitoko mais auto zara la bango comme le ko habitude so kaka yo chetu akula kwa e obotika la fa na ngai na fa na ngai ngala otika na babalite ya mito no kosa na ngai yote ana bat na to sepela na biso mo ya mito o biso bo sepela na libande okoyo kongo elengi mo mwana mama tika laisse tomber Charlie laisse tomber to vivre ka bongo to zala ka ya mito o mo marambu Lydia lobiko na okosote akosite Charlie alobi makamba solo mama na ngai mwana mama alobi makamba solo yemito bofa na bato mibala o lokwa bakoma azala posa na yo mais il veut pas te montrer que non alinga yo do ba budi moko yemito yo yebinga bien oyebi omonga so na fana na Francis yemito mo kaka kopola ba mawa mo papa bana en même temps na mambazo sibi na famille na ba on Charlie si c'était pas le cas de fois que so na fana mo regretter point tozonga ndako moko bénédiction ka pa pesinga moi c'est Courtney mais sans te dire j'étais mon mieux au moins so bande ko fana so bona ba vina nga wana Charlie ba mbongo mo bande kozwa po fana mo mutolo ba nota je t'aime et Lydia ko cité na komba nzambe to koma ko sanuye na ba mabalo yo akuta musala boya fai na koni po fa ata yo lobi je t'aime lelo mama le borzong c'est la bango yo te ya mito ato lati obimi kitoko ayeba kate ke osaka kitoko il faut les msusu bana baloba to batayi libana lobi nga batayi libana bakumisanga mona mizonga mami nazarata mo si kitoko na moto ya mito solo binanga aleka mo si kitoko sala nga mo me moto ozaka na ye ayebe atandi bafongola mbanga te pour le banata obimi kitoko tu es belle mikolo oyemo munene kita mikolo ozo misuki zo mitiki ezala keloko te alina buta banji ko bucha lokolo ona omo ko buaka lokolo ngo na etina omo ko viser lokolo ngo na ebite ba kande koma ko salanga ayeka che lokolo chuku allez agboaki akiti ni merci kuto abaluki maman apesi mokon tala niveau ya ba mabala yango tika président aboyene mamba mabala président yiwa na fandi na tranquille yango moni fondé asala rassembla malgré zo bota na kuna metika abeta babale na ye paza somo ya mitoza ke lengi moko tika Charlie tika tika ozoyo kongo na sangu omizonga pena mutobi mama yidika nazala nanga bien ko ndio nazala nanga kitoko do mutu mo zo chobe espoir mutu mo espoir atazo consommer mo zo que se sentir bien mutu mo zo loba no maloba moko boyi ozo comprendre mo ba dialogue moko bo ozo rango te yango mo na majorité abasa mabala biso koto komana biso ka bataba buke na bino na ndinga kuzu ezala kelenge libande ya mitutika oko